Pasteur Charles Bosra Bameko, l'homme de Mopanga B52, toujours combattu mais jamais vaincu. Maboko na kibonzambe ratarate papa nzama lola pamula yo abakisolo ya mingi longue vie na yo parce que toza na posa na yo toujours. En tout cas biso bana bonne semence bana des abakuke toza ya ko sepela. Veuillez partager la vidéo tokota na masolo na biso papa bosani biso te abosani biso te aza toujours na biso. Aza toujours na souci ya église corps du Christ. Aza toujours na souci ya bana na ye. Aza toujours na souci ya ba coupe nyonso to baza na mokili. Asaleli bino surprise moko. Pendant ba moment na ya silence. Pendant ba moment na oyo ke bana écouter ya te. Pendant ba moment na ya bitumo bazo bunse tongo midi pourquoi. Mais nzama lola alongisi ye, nzama lola abimisi ye molongi. Pendant la période, il y a jeûne prière, il y a retraite. Nzamalo la tche, après ce qui papa na biso Charles Bosra Bameko, message très important pour découvrir en pourquoi lelo. Yo maintenant nous un message à kitoko sango ya kitoko bonne nouvelle à kitoko na memeli bino na buto lelo na pourquoi lelo ba coupe nyon surtout dans le monde entier. Signalé bande retour matatoko mana santo banda, naza na posa toko mana sa na bandana bino ensemble. Bonne nouvelle on a memeli bino na pourquoi lelo. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Je ne sais pas si le son est bon. Là. Allô, allô, allô. Nous avons un petit souci. Le temps que vous partagez, veuillez partager la vidéo. Nous sommes bel et bien en direct. Veuillez partager la vidéo, Na vérifier son. Ce qui est bien. Allô, 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 allô. Le son est bon chez vous? Ok, voilà. Veuillez partager la vidéo. Nous sommes en direct de notre émission Rien que la vérité. Et de notre émission Nzela ya Lola, Nzela Lola. Eskani Bonzambe et Kitarana Louye Monamaloba Pena Misala. Bonzambe na Bonzambe Lola. Ezofuta Simananto ya Kolobake Nzamba Boye Tokpaye. Biso swap elongo na pasteur Fezami si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na filo mukwa ya motema ya Bivens de Homo depuis Londres, na maman Gisèle Luke le motema ya papa Emmanuel na Boston, pe na maman Cécile Chika depuis Ottawa, motema ya papa na biso lui mayala, mama na biso mami mbunga nzamba lola apo molao, esika ozola na biso na Suisse. Voilà, les abakouk, église corps du Christ, partagez la vidéo, na memeli bino bonne nouvelle, manifestez-vous en partageant cette vidéo. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais savoir que Bozawana, donc tomba na émission na biso ya lelo nzela ya lola, nzela lola. Donc bana bonne semence, les abakou partout dans le monde, bano les chrétiens, il y a Amérique, il y a Europe, il y a Asie, il y a Afrique. Vous partagez vidéo. Moi votre frère Alvin Beya, les frères Alvin Beya, je suis là. Donc les serviteurs du Père, je suis là. Moussa Inatata Nazawana, je suis déjà de retour na Kinshasa, na memeli bino sangwa malamu, na memeli bino bonne nouvelle. Veuillez partager la vidéo to matato kota na mozindo ya masolo na biso. Manifestez que ozawana, manifestez que vous êtes là, veuillez vous manifester en partageant cette vidéo. Vous êtes là? Ok, na moni maman nanga Séraphine, shalom, nous sommes là. Suède, Nzamalo la pamulo depuis Suède, apamura bino nyonso tout. Voilà, on a moni de kunanga Yves, na pesi mbote. Donc, esika zali mona Suède. Veuillez partager la vidéo to kota na masolo na biso ya lelo. To kitsaki bonzambe na maloba parce que lola, ezo futa biso karandenge bozo mona. Merci na bandero nyonso to ba yamagi biso na Paris, na ba na bonne semence nyonso, na ba bakouk nyonso Nzamalo amona bino. Un grand merci na maman Mami, Bameko, maman Charmy, Bameko, maman mo extrêmement bien. Maman Mami Charmy, Bameko, maman mo extrêmement bien. Na dadi na biso, mami na biso to pesi mbote dadi na biso, pasteur Charles Bosra Bameko, l'homme de Mopanga B52.
toujours combattu mais jamais vaincu. Maboko na kibonzambe ratarate papa nzama lola pamula yo abakisolo ya mingi longue vie na yo parce que toza na posa na yo toujours. En tout cas biso bana bonne semence bana des abakuke toza ya ko sepela. Veuillez partager la vidéo tokota na masolo na biso papa abosani biso te abosani biso te aza toujours na biso aza toujours na souci ya église corps du Christ aza toujours na souci ya bana na ye aza toujours na souci ya bakoupe nyonso to baza na mokili asaleli bino surprise moko pendant ba moment na ya silence pendant ba moment na oyo ke abana ekote ya te pendant ba moment na ya bitumo bazobunisa tongo midi pokwa mais nzama lola alongisi ye nzama lola abimisi ye molongi pendant ba période ya ba jeûne prière ya retraite nzama lola tche apesaki papa na biso Charles Bosra bameko message mo très important pour découvrir na pokwa lelo yo maintenant nos message en wote yo maintenant no yebi message en wote zala connecté na chaîne na bino la voix céleste nzela lola toza na nzela lola toza sûr et certain que to okota lola parce que dans nzela lola est-ce que yo posa na nzela lola signaler ne ko aza na nzela lola te à partager vidéo à panza vidéo à partager vidéo tine la on ba ami connaissance ba proche na ba famille na ye balanda message ya kitoko sango ya kitoko bonne nouvelle ya kitoko na memeli bino na buto lelo na pokwa lelo ba coupe nyon surtout dans le monde entier signaler bande to mata to koma na santo banda naza na posa to koma na sa na banda na bino ensemble bonne nouvelle na memeli bino na pokwa lelo partager la vidéo bana église la bonne semence bana pasteur Charles Bosra bameko l'homme de Mopanga. Veuillez partager vidéo, manifestez-vous que vous êtes là, tout le monde na kala, qui na Paris, tout l'équipe séjour moro kitoko, tout soigné déjà na Kinshasa. En tout cas, tout le monde émission pour nous annoncer la bonne nouvelle. En tout cas, na pokwa lelo ba coupe nyons tout. Chrétien, partagez la vidéo, manifestez-vous. Bon, partagez la vidéo. Bon, on a ba amis, connaissances, ba proches, ba famille, na bimba za connecter. To bana émission na binon zela moko na bonne nouvelle. Sanga malam na mimel binon na pokwa lelo. Partagez vidéo na ba réseaux sociaux nyons tout nzama lola opamura yo. Partagez na ba TikTok, partagez na ba Twitter, partagez na ba Instagram, na ba page na ba Facebook, partagez na ba statut na ba WhatsApp, partagez na ba story, partagez na ba message Viber, partagez, manifestez-vous tomata tokoma na sang bien-aimé to bana masolo ya pokwa ya lelo. Donc kibonzambe ezokita na maloba na pokwa lelo penza malola akofuta biso tokomi na 6-0 tomata tokoma na 70. Partagez la vidéo na memeli bino la bonne nouvelle na buto lelo nzamba lola a bosani biso te azo sala. Merci na ndeko na biso Tanya, azo partagé déjà. Séraphine a fait mbote na Suède, a répondu déjà. Ndeko na biso Tanya, Loboko, Shalom peuple dédié depuis la France, topé sur mbote ndeko Tanya, total koza na France. Tozoni déjà na Kinshasa, ndeko Tanya Loboko, partagez la vidéo que tozani na France. Ndeko Séraphine, merci pareillement, partagez vidéo ndeko Séraphine. Ndeko Isabelle, Z, Shalom na bandeko nyon surtout. Topé sur Shalom. Ndeko na biso Isabelle, Shalom na yo, nzama lola mona yo, partagez vidéo, nzama mona yo, partagez vidéo ndeko Maria, Madalena, Kololo, mbote na yo, partagez vidéo ndeko Maria, partagez vidéo ndeko na biso, partagez vidéo ndeko Bena, à tous ozali partager la vidéo ndeko na biso Séraphine Nzambe apambola papa Charles Nzambe apambola papa Charles nanzela na vie nanzela na ye vie nanga ya prière échanger makasi po na mosali ya Nzambe. Merci. To komi na 70 bo partager to koma na sato attaquer moko. La bonne nouvelle est là, la bonne nouvelle est là na mimeli bino sango ya bien. Donc partagez la vidéo ndeko bena atuze. Shalom tozali, partagez la vidéo ndeko na biso Mbunda Blondine. Shalom, enfant de Dieu. Ok, partagez la vidéo de Blondine. Virginie Ikaklije.
hello papa, hello maman nanga, hello yo, ozali na Canada, toi na États-Unis, partagez vidéo de Virginie. Et ça langa bientôt comme na sa to komi na 80 to kota na masolo to kitsaki bonzambe na maloba na pokwa lelo na bonne nouvelle na mimeli bino bana bonne semence bozawana bana ba cook bozawana ba chrétien bozawana ba vrai chrétien pe ba vrai chrétien nde nazoluka. Partagez la vidéo tomata to comme na sa na mimeli bino bonne nouvelle ndeko na biso Isabelle azongi lisusu. Amen amen papa nzama lola akota likamu na ndeko Isabelle esikozola na biso apangsoma ya miso ndeko na biso Isabelle likamu ele lisarawan o esile sirao pongi esongo na motema nzamba akota likamu na wapeso solution o témoigner kana ibandeli ya no 2024 na ebite soki Isabelle ndeko Isabelle Z aza wapi na mboka ni metopesi embote Olga Makanda shalom Dieu est fidèle. Merci beaucoup ndeko shalom Olga Makanda, partagez la vidéo to matato kota na masolo na biso. En tout cas Jacqueline shalom papa Alvin shalom ndeko Jacqueline, partagez la vidéo ici Kozaline ndeko Jérémy Samba bonsoir papa Alvin bonsoir nandeko Jérémy Samba, partagez la vidéo ndeko Jérémy Samba et Sukozali bijou binda topesio mbote tout va bien avec Jésus-Christ, partagez la vidéo. Virgin Ikaglige Londres ok ozana Londres ne na yebagite. Merci à vous tous qui êtes connectés to komi déjà na nunande to tika na 8 to bana masolo na biso shalom. Merci na Jérémy Samba, nous sommes à Bakou depuis France. Nzama lona muna ndeko Jérémy Samba. Partagez la vidéo ndeko Olga Makanda, partagez la vidéo, vous êtes là mais partagez la vidéo, manifestez-vous. Ndeko Odette Bomolo, shalom shalom papa mon frère Alvin, shalom ma sœur Olga Makanda. Nzama lona muna partagez la vidéo. Odette Bomolo, shalom papa mon frère Alvin, shalom ndeko Jacqueline, tout va bien avec Jésus-Christ. Jacqueline Tozali, Bozali, bo partagez vidéo, manifestez-vous. Anastasia Lusanguna, shalom shalom papa Nzambe apambola yo nyonso ozo sala. Divine shalom frère Alvin, shalom ndeko divine Nzama pambola bo partagez vidéo to komina santozo banda masolo. Amen amen l'homme de Dieu Alvin, amen ndeko Jérémy Samba. Jacqueline, Maria, Madalena, Kongolo, Binonyonstu, Albertina, Fernando, shalom, shalom, mes bien-aimés, Zambe, ya papa Charles, Bameko, Azana, Molongi, amen, Zama, Pamela, Bino, bon, partagez vidéo, Tozo, Kota na Maso, na Bino, émission na Biso, ya Lelo, Nazana, Posa, Kena, Sala, mon côté, Bino, na Biso, appareil, Yango, Yeza, ouvert, hein, Ozana, WhatsApp, Ozana, Messenger, appel normal, Benga, na numéro, Yeza, affiché, Wana, participer à l'émission na biso appel en direct nzela lola au bengi plus 243 85 28 651 46 na posa na sala ngai mote meto sala na bino elongo e kozala bien makase ko sala nga ba bien quoi talaka to so na bino kala tozo kota na masolo na biso na pokwa ya lelo. Merci bo like vidéo bo partager vidéo to kota na émission na biso tozali en direct de Kinshasa. Touti na Paris, ce jour et l'équipe bien makasi, qui Belgique, Toye Kinshasa, merci na Banéonion, tout Bayama qui a très bien. Na Belgique, là, na moni maman Isabelle Akoulaye, motema, ya papa Patrick Akoulaye, na Belgique, maman na David et Samuel, pe na maman na biso, Fifi, topesi papa maman Fifi, Lunkamba, pétrole, mbote siko zali sans oublier en mon vieux, Ferdi, pétrole, merci na nyons tout sali, na ken abino, na gentillesse, nzama lola zone silabino, ya mingi. Toza siko na Kinshasa, tozo kisaki bonzambe, na loye mosam, ça c'est notre émission pour nous les abako. Amen. Bon partager vidéo, tozo bana bien aimé. Voilà, tokoti na mozindo ya émission na biso na masola pokwa lelo. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa sima na ngoto ya koloba ke nzamba boye to kwayewa bande ko nyons to ba dérangeara concernant ba prière ya pasteur Charles Bossa ba meko papa. Bonne nouvelle ezali ke papa tindi ba livre. Na yaki na ba livre awa na Kinshasa, oza na famille, oza na posa te ko somela e livre oyo tindi le awa na kin. Ba livre ezali na Kinshasa, oza na posa livre, oza chrétien, oza abakou,
benga okozwa livre na sans problème. Oza na Brazzaville, oza na Angola, oza na Lufu, oza na Gabon, oza na Katanga, Lubumbashi province, oza na Kinshasa, oza na Congo, oza na Zambie, oza na Kenya, oza soki wapi. Ya livre eza déjà en Afrique, ezali na Congo, ba livre ezo tekama. Et ba livre ezali eza disponible, obengi ozwi livre na yo, ezali epai nanga, ezali pe epai ndeko na biso, bienvenue biyano waka pinga na super analyse, benga okozwa livre na yo, bien aimé, ezali message mo très important dans la kata livre yo, la bataille des Gabaons. Les 10 prières pour une victoire sur les adversaires. Yaya, 10 prières, ils en a 4 livres. Oyo kopé son victoire sur ba adversaire na yo. Ba mouna o ba telemi na vie na o ba bana ko buniso depuis Afrique. Place aux alliés na poto ba lanio toujours bazo buniso yo. Bande ko ba benga ka papa vin na posa na zo benga pasteur Charles pour na zo ba prière na zo zoyete. Ezo sonné azo yambate papa za tema trop occupé biso apé to mona kantan tous ala kuna. Ce ko bengo benga zuyo te insister ko zoyo. Mais yo muto benga pour na ba prière. Yaya, ba prière, 10 prières za a pour ne peso elonga. Pour ne peso victoire. Na bitumanyons tout ba bundiso e pa banguna na yo bien aimé. Ba prière e ko aider yo o localiser combat na yo. O localiser modèle ni oko bundela na banguna na yo. Prière ya jar ni okoki ko sa pour nous que victoire le plus vite possible. Prière il sort ya prière ni okoki ko sala pour nous guérison non noki. Parfois to prière ka bongo tika to prière na lo yenge ozo prier aussi mi 6 jours yo otiki 6 jours bien aimé dans le Seigneur. Mais livre oyo bien aimé oko aider yo makas et ko aider biso makas et ko aider famille no makas et ko aider biso nyon tout makas. Livre ya pasteur Charles Boska Bamik. Oh ya commis bien aimé. Onction ezana 4 livre yo. Makam pasteur Charles Boska Bamik quoi comme kana livre avec onction nyon tout pendant ba moment na ya silence. Pendant ba moment ya retraite na ye. Yo muto yoga pasteur Charles Boska Bamik kala. Ya pendant ba moment papa zali concentré. Azu ba inspiration, azu message ko te panzama lola. Achango na 4 livre yo. Papa zo komandenge ba Moïse ba koma lolo pe pasteur Charles Boska ba meko nzamba pesi message inspiration ko uta na lola achango na livre yi pana ba moment ya concentration na ye pana ba moment ke mokile telemi mona che bazo bundisa ye yé bien aimé dans le Seigneur alobaki que Jésus Christ de Nazareth nde makasi nanga pendant que tout le monde ba telemi bazo luka suka ya Boska ba meko bazo luka fe na ye. Pasteur Charles Boska Bameko akimeleke pa na Nzambe. Alobaki Nzambe alors talande mokili bakani ponanga. Talande mokili balobi ke basuki sanga. Nzambo lobini abaluki epa na Nzamba lola. Et pendant qu'il a prié, pendant ba mama prié Nzamba lola pesi message. Oh ya tena kata livre pour la ko délivrer bandeko ba famille ebele ceux qui batangi basali ba prière ko belela Nzambe na bango soko ozalaki na malade à travers ba prière okosa na kata livre Nzamba lola rubiki sayo ozalaki na problème Nzamba lola okota ba problème na wa peso solution babana obundiso na ndenge na Nzamba lola akopeso solution tant qu'on reçoit. Ba prière dans un livre comme rebelle les autres prières na ba directive yankolo nzame wana okita ko intervenir na kano yaya na kano nzamba ko intervenir nzama lolo il faut se manifester livre zali awa na Kinshasa livre za na disposition eza na maboko na utengi nango Paris eza pepa ndeko bienvenue biyano wakapinga Obengi, ozana Kinshasa, famille na bazana Kin, bazana province, bazana Lufu, bazana Bane, to pays ni to na ba province, ba benga ba kozwa livre. To koluka moyen to sala le lenge nyon tout pona ke bazwa livre na bango bien aimé, sans problème. Papa, tu as un message moi très important. Ok, sengela que monde de ténèbres kalaki et salaki boy. Oh ba empêcher ya te oh bona boy. Papa je ba révéler ba message et pas dans Nzamba lola a 4 na livre yo. La bataille des Gabaons.
de Gabaon. 10 prières pour une victoire sur les adversaires. Yaya, signalé déjà bande bazana na Kinshasa, bazana na Congo. Yebisa bango que frère Alvin a mis ba livre kuna na Congo. Bino ba o bozana posta ba livre. Bobe ngaye na numéro to affichant plus 243 85 28 651 46. Ba benga biso ba kozwa ba livre sans problème, bien aimé dans le Seigneur. Message mot très important. Ezakat na livre bien aimé. Dans les 8 ans, il y a Rotangango. Les 10 prières pour une victoire sur tes ennemis, sur tes adversaires. La bataille des Gabaon. 10 prières. Oyokope son victoire. Na babitou mana tout. Okutanya na mon avis bien aimé. Yaya. Bible zolo ba ke prier sans cesse. Ezaka nanzela prière ne okozo solution ya problème na wana. Ezaka nanzela prière ne nzama lola ko visiter yo. Ezaka nanzela prière nzama lola ya ko se manifester na bomo na yo. Bible zolo ba prier sans cesse yaya. Ba onyon tout bataela nzamba ba yo kisama jamais sonne. Talela nzambe wana koba na prière. Nzama lola ko se manifester na prière na vie non kotika prière te ozo mona ke depuis bana ko prier ozo luka solution te yaya depuis bana ko prier guérison zo ya te délivrance zo ya te yaya avec livre oyo bien aimé l'homme de Dieu a commis denge ba Moïse ba commander pe nzamba pe si Charles Bosca ba meko inspiration ya kokoma les 10 prières zo tanga sala ba prière ba komi na kati ya livre po na kana yo po na maladie na yo po na famille na yo belela nzambe na ba prière iza na kati ya livre yo okomona makambo nzamba lola kosalela nzambe wana kosala quelque chose na vie na yo nzambe wana kopambola nzambe wana kosekisa yo nzambe wana kodélivre nzambe wana kopesa yo lobiko ndenge bible ezoba ke tozo prier bien te nzambe azo répondre te parce que nous prions mal. Parfois, na ba problème, na ba combat, na bise Seigneur, toza ba prière, mo ba directive ya nzambe, et ko cibler ba problème na biso, et ko cibler ba makambo et tozo kuta na mpona ke, et toucher nzambe à intervenir na ba vie na biso. Na kata livre ya tout, benga bandeko, benga ba famille, place nyons tout bazali, ba livre eza a o ke na wuti na ou Paris, ba bengi ka na numéro eza affiché en plus 243 85 28 651 46 ba kozwa livre na bango sans problème ba livre ezali ba benga biso ba livre eza déjà na Congo eza na Kinshasa ba kozwa ba livre na bango 10 prières pour une victoire sur tes adversaires yaya yo prier ka papa yo prier ka maman nzambe wana otika yo te nzambe wana obokisa ba oyo na été prier sans cette signe biso na Bible eza na ndeko mo na Bible bien aimé eza na ndeko mo na Bible na pesa bino exemple tozo tanga verset ya Bible pour nous montrer que rien n'est impossible à l'Éternel notre Dieu ba onyons tout ba tela raye lika ba kima yepa na ye nzamba lola tika bango te nzamba se manifestera toujours bien aimé. Totangi na Matthieu 8, 28. Non, totangi na Matthieu, chapitre 8, verset 1, jusqu'à 2. Bon, jusqu'à 3. Bible est l'obini na 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. Et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, les touchant et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Bien-aimé, na verso toruti kotanga, ndenge moko na yo pe na situation na yebi. Problème nini ozoleka nango te mais zo livre otsala ba prière za na kati ya Bible ya livre belela nzambe ba sacrifice belela nzambe abikisa nzambe ayandula sambo apambola talela etingama na nzambe nzambe wana kopesa une réponse favorable na début en 2024 ndeko bien aimé dans le sens na maladie ya lèpre bien aimé na moment ya kala bien aimé soko ozwi maladie ya lèpre bien aimé maladie o bien aimé e bana ko bebisa nzoto
Et ce qu'on malade, il y a lèpre bien-aimé dans le Seigneur. Et ça qui est famille, et ça qui il faut pas bimso libanda ya ville des pères que ont contaminé ba missus bien-aimé dans le Seigneur. Et dans un problème, c'est comme l'Arabie son avis yaya, mobile erotique ou rosala incompris. Moi, sola la rana ou la moukarana ye, ou rosala incompris erotique yo. Et dans un problème, c'est comme on a vu bien aimé dans les Seigneur, mokili mobi ba pêche au Congo. Mokili mobi ma ba bois qui sont dans situation na yo. Ato bete li bango li solo bien aimé dans les Seigneur, ba retrouver leur solution te. Et dans un problème, c'est comme les bisons na vie yaya, aux hommes qui ont incompris. Nanyanga comprendre yo orobete la lisolo nanyanga kokoma na place yo zaleli mutute yaya tu te sens que tu es incompris na musala bazo comprendre yo te makambo e baluki bien aimé dans le Seigneur si c'est baluki neuf makambo e changé dans un clair d'œil o monique mokili batiki yo o monique famille basundoli yo bana na yo famille na yo mwasi mobali basundoli yo babwaki yo otikali yo boko bien aimé dans le Seigneur. Okomi na équation, okomi kolele nzambe na sala nini. Na tamoli partout pour la solution ya problème nanga na zozwa te. Na medi bakisi ndenge na nepo na zwa guérison na zozwa te. Na tamoli na mwana nanga partout pour na bikisama mwana zo bikisama te. Effort nini na salité, sacrifice nini na salité. Na beteli famille masolo ba ninga ba poche masolo ba comprendre ngai te ba koki ko pesa nga solution te okomi ko ba kenzama lola na lembi ndenge moko bien aimé na malade na lépreux o bien aimé dans le Seigneur azalaki na malade ya lèpre ya na momaka la soki ozi malade ya lèpre ba ko bimison libanda ya ville au monique mokili batiki yo famille na ba comme incapable ya kosunga moyo bana na bango esika moko ezate ba bimission libanda ya vie des pères ko contaminé ba misusu o kikali na passe na yo moko tika na problème na yo moko ndenge yo moko pozola nanga en ce moment ozo mona ko tikali yo moko na vie na situation na maladie na kiseliba na stérilité na makambo zo comme on a vu ozo mona ko tikali yo moko yaya kolema koluka nzama lola te Zwa livre oyo. Luka ke oza livre otanga ba prière ezana kat osala prière pa nzama lola. Nzame wana ko ya nola ko peso victoire sur tes ennemis. Là je les crois au nom puissant de Jésus-Christ. Ndeko oya lèpre o bien aimé oya dana malade ya lèpre. Azaki libanda ya ville mokili batika kiye. Et Bible zobi ke tanga moni Jésus azokita na montagne. Yesu azokita na montagne. Ndeko ya puseni pembeni ya Yesu amibwaki na sama bele na makolo ya Yesu. Alobi Yesu talanga nde mokili babwaki ngai. Yesu tala ndenge bobali abwaki singa tala de famille babwaki singai. Tala ne propre famille na nga babwaki singa pays na ngai moko babimisi na libanda ya mboka. Na situation na nga bakoki ko pesa nga solution te. Na maladi na nga bakoki ko bikisa ngai te. Na maladi oza nango bien emo tamoli nango partout. Kisi moko koki ko bikisa yo te. Docteur ata moko koki ko pesa traitement bikisa mate. Mokili ba pesa solution te na problème na ndenge moko na lépreux yo bien aimé. Aya mi bwaki na makola Yesu. Alobi Yesu yo na recours ya suka ya vie na nga. Mokili babwaki nga famille basundoli nga pays na nga babwaki nga bakoki ko pesa nga solution te. Yesu na ye na makolo na yo ne espoir ya suka na vie na nga. Nzama lola kotika ngai te. Nzama lola kobwaka ngai te. Pasi babwaki singa mobali wana saboyi yo libala wana esekufa. Mwasi wana sa trahi yo abwaki si yo. Yanda. Musala wana esekufi. Basundoli yo okomi yo moko désespéré yaya. Soma livre. Oh yeza na 10 prières sur. Oh yo peso victoire si ba problème na yo si ba makamozo mon. Ndemozo mon ke basi ba boaki okomi yo moko incompris. Yaya belela Yesu. Ko bossa na te yake pa na Yesu belela ye lisusu. Nzambe wani fa peso solution. Mwana moba yo ya lépreux bien aimé tamolaki partout. Atamolaki partout selon mokili bamonaki ke yasuki. Bamonaki ke kana ye sesili. Bamonaki ke problème ne ye eso esuki siye.
Yaya, un jour, amoni Jésus-Christ de Nazareth azos kita na montagne. Alobi nzamba lola. Na malade yo nazanda ngona koki ko bikisa matin na ye pa na Yesu. Tala nena meli ba kisi na zu solution te. Tala nena zu ba traitement ya ndenge na bikisa mite. Minga ngani na monite ba kisa bokoko na meli ya ba mindele na meli me na zo zwa solution te nzambe. Na lembi na ngai nzamba lola. Y'a na poko lolo belela nzamba kota problème na yo. Chaque chose ezana ebane pe suka. Ah na zone make suka ya maladie ya ndeko moko zola na poko lelo ezana butwa lelo. Suka ya passe no ezana butwa lelo. Surtout à situation no ya passe ezana nzamba lola nazomona nazondi make naza tellement la confiance na nzamba lola. Nzamba zo ya kopamsa ndeko moko azola nanga pintoli na miso oleli pe mingi. Comme un bien aimé dans les seigneurs, yo nzamba lo le fa sekiso, nzambi fa sala obolam, nzambi fa pambolo, nzambi fa bikisa, nzambi fa derir yo, nzambi fa bikisa famille na yo. Problème ozalaki na on a 2023 esukisaki yo yaya, na 2024 likambo esukisaki yo ndo osukisango. Yaya, omoni ko bani 2024 na même problème, na même situation. Oh yo prié là qui na depuis année mobima ya 2023 du solution te. Mais na pourquoi le lozo kutana Jésus-Christ de Nazareth. Oh ya kutana ki na lépreux oh yo bien aimé. Nzambe wani face à quelque chose na vie na yo. Lépreux aya le yes mokili babwa kingai. Yes ozo mona bana na nga bazo bela te. Yes ozo mona famille na nga ndenge za na pasite. Yes ozo mona ndenge ba paye ba komi ko sekanga ete ne bazo cholanga te yes. Ba komi ko kota doute na ba prière on a salaka na luka ontongo midi poko. Yesu nga na boya ko sala kinduma pona ko luke longi na yo. Yesu na boya ko sala mobulu pona tina ko luka. Oh non, ya komo no na sacrifice bi na nga pona yo Yesu. Tada ba sacrifice na salaka. Tane na luka ontongo midi poko. Armée de midi na kotaka na vie de guerre na kotaka ba prière na zanga te. Yesu ozo mona te. Yesu ka na nga ekomi na suka. Situation ya bana na nga esilisinga mayele. Situation famille na nga esilisinga mayele. Situation libota na nga esilisinga mayele. Yesu na ana mutu mususu te ya robetele lisolo. Yo ne reku ya suka ya vi na nga. Nzamba lola ce qui est raté pa na ona sambwe. Nzambe ce qui est simité pa ina yo nzamba lola na suki na nga. Nzamba lola loba liloba moko na poko lelo na vi ya ndeko moko. Nzambo abikisa ki lepo oyo nzamba lola abikisa ndeko moko abikisa bana ndeko moko a restaurer vie ya ndeko moko azolanda biso na poko lelo. Nzambe ya Charles Boska bambeko akota situation ndeko moko. Nzambo apesaka bana apesa obana nzambo abikisa famille na yo. Nzambo akambola oyaya. Nzambe wana kota ba problème na yo. Kaka ndenga kota ki pa problème ya lépreux oyo. Lépreux asa komaki na suka. Lépreux basi ba bwaka ki na mokili na famille na ye. Na ba oyo babana ko linga ye. Ba koka ko prouver bolingo na bango pa lépreux oyo te. Parce que azalaki obligé abima libanda ya ville. Akomaki ko vivre na maladie na libanda ya ville bien aimé. Mais un jour na montagne yeso azo kita na montagne. Un jour, bien aimé, bakutani na Yesu. Na pasi na biso ezalaka na mukolo moko. Ezaka na mukolo moko, bango bazwi mikolo ebele ya kobebisa fille na yo. Ya kobebisa santa bana na yo. Ya kobebisa mlibala na yo, momongo na yo, kobota na yo. Ya kobebisa nyonso tu ya vi na yo, bandoki wana bazwi mikolo ebele. Ah! Yaya mais yes pona bongisa vi na esengaka na mukolo moko bango bazwi 50 bazwi ba mikolo ebele mais mukolo moko kaka na poko lelo Yesu va changer situation à vie na yo. Yesu va changer akoma koban Yesu abandela kokoma histoire à vie na yo. Balukomaki korobota te Yesu azokoma korobota balobaki korobala te Yesu azobanda kokoma histoire ya vie na yo kokobala. Qui n'est que ba memele ki Yesu la femme adultère ba memeli Yesu ba pharisien ba scribe ba memeli Yesu femme adultère oyo ba lobi que selon loi ya Moïse esengena ki ke mwasi ba lapide ye
Bamemi babwaki mwana mwasi la femme adultère na makolo ya Yesu. Bakomi kotalisa Yesu loi. Bakomi koloba que selon la loi ya Moïse, mwana mwasi esengeli to lapide to bomaye to kangi azosala ekobo. Bango bazotangela Yesu loi. Babosanaki que Yesu c'était lui-même la grâce. Lorsque bazotangela Yesu loi, or que loi ezaki liboso ya grâce. Ce qui kosalaki kinduma Yesu azosala o grâce ke alimbisa yo. Abandela kokoma isola vina yo. Na yebite ba loi ya famille ba tchela on a vu non na famille na yo. Mais na pourquoi le grâce ya ndambe ya lola. Et je kolonga ba loi nyons tu ba tchana libota na yo. Et je kolonga ba loi nyons tu ba tchana famille on a vu non na mombongo na santé na yo. Ba loi wane je ko quoi ya devant Jésus-Christ qui est la grâce. Pendant que bazo accuser moi na moi sur la femme d'adultère. Et sengeli ke ba boma Yesu akitie longi yaya. Azo komana samba bele. Pendant que bazolo bazo finga bazo chola mwana mwasi oyo Yesu atikala ko condamné ete na yebite mokili ba condamné o na nini o na yebite osala nini na vie na mokili pona ke lelo bazo condamné tina butwa lelo na moya lelo. Mais laisse-moi te dire que nzama lola aboye ko condamné yo nzamba aboye koloba langage moko na mokili pona kana nzamba lola koloba langage céleste pona kana yo situation nzamba koloba langage mona ba médecin te ba médecin bakanga ki oza stéréo oza maladif bakanga ki on a cancer mais na langage ya lola nzamba aboye ko utiliser langage ya mokili ba bengi bana na o ba notice ba bengi famille na o ba si ba kufi waneza maloba ya ba docteur ya mokili mais pour na quand on a mal au utiliser langage céleste pour na ya changer situation ya bombo ina yo ya na yebite nini ba benga on a vu na yebite condamnation ni ba condamna yo mais nzama lo la zo ko condamner yo te pendant que bazo finga bazo condamner moi na moso Yesu akitse lo ni na sama bele Yesu azokoma tine bango bazo condamner Yesu azokoma makamwa sika ya mwana mwasi ya vie ya mwana mwasi oyo Yesu azofongola ki déjà page ya sika ya vie ya mwana mwasi oyo la femme d'adultère azokoma histoire lisolo ya sika ya vie ya mwana mwasi tika ete na poko lolo nzama lola nzambe ya boska bameko akoma histoire ya sika ya vie na yo nzama lola akoma makambo ya sika na no na bombo na ona libota na yo balobaki kokobala te nzamba akoma ke okobala balobaki kokobota te nzamba akoma l'histoire ya sika ya vie na yo ke okobota balobaki kokobonga te nzamba akoma histoire ya sika ke okobonga nyonso tu ekangamaki na vie no ezo kofungwama na poko lelo au nom puissant de Jésus-Christ. Nzama lola kota likambu na yo. Nzama lola sekisa ano ebandela osu na pasi wana te. Moi ya janvier esi le lobo ete. Moi ya janvier fo esi le na makamwa bien. Moi ya janvier fo esi le lobo memize mio ke libumo ba benga koza stérile. Moi ya janvier fo esi le na guérison. Moi ya janvier fo esi le na musala. Moi ya janvier fo esi le na eshengozo témoigner bolamu miracle ya nzambe ya lola. Yaya ba o ba sekaki yo me ba bosana ki ozana lisolo na nzambe ozana lisolo ya nzambe yaya na pokwa lelo ozana posa livre benga biso livre o que pasteur Charles Bosse Bambeko a commis deuxième livre na ye la bataille des Gabaon 10 prières pour une victoire sur tes ennemis ba ennemi ni ba telemeli vi na yo ba ennemi nyons tout ba bumisaka yo yaya à travers livre s'occupe Ozui yango benga ba famille bazana Congo d'Afrique na Brazza partout ba benga biso dans ba livre et comme les biso déjà na mémoire na Paris a benga rozo livre n'est sans problème a sali prière ba directive ezawana ya ba prière a romona loboko na nzambe yaya kolema prière te ba makambo epesa ki yo solution te na nzela prière ozo solution ezana li solo mo ya Bible ya lisolo mo ya roi to beta lisolo en prochainement maintenant les qui sango kana lobela rapidement ya roi Sanchérib na roi Ézéchias bien-aimé Sanchérib a tigné lettre pa Ézéchias qui a zo ya kosuki saye na sauté to ozongela lisolo to beta lisolo nango prochainement en tête reposée Sanchérib a tigné lettre Ézéchias a bengi prophète Esaïe a tigné lettre munguna komi boy Sanchérib a s'entêté à tenir deuxième lettre du source.
alobi ke nazo ya kosukisa yo nayebi kozana nzambe nayebi ke otiela nzama lola motema yeba ke barwa o pe na sukisa bango pe bazana na banzambe na bango menakanga bango na boma bango mais sans shérif tant azui deuxième lettre il y a Ézéchias bien-aimé il y a tant dans Ézéchias bien-aimé dans le Seigneur azui deuxième lettre il y a sans shérif Ézéchias bien-aimé dans le Seigneur aboyi kokende continue sur deuxième lettre pas Esaïe Ézéchias ya salinine azui lettre muna naye sans shérif akomela kiye lettre ya menace nyonso bien-aimé dans le Seigneur banguna na bakomela kiyo na pourquoi lelo nzama lo la zo ko tanga ko déchire ngo Ézéchias azui lettre sans shérif batindela kiye kazo ko sukisa ko kangaye Ézéchias azui deuxième lettre et loko na sepeli na ngona kaka Bible bien-aimé dans le Seigneur Ézéchias a boy kotanga lettre yemoko. Bible zoba que Ézéchias a créé une lettre na temple dans la maison de l'Éternel. Et Bible le dit que Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Ézéchias a vu lettre mumuna na atindela kiye. Akero fongola na présence ya nzama lola. Ah lettre nyons tu bamuna bakomela kiyo. Tokoba la tokobonga toko réussir te yaya. Zwa lettre wana fongo la ngo liboso présence ya nzambe. Yaya na sepela na ba avocat mingi. Lettre o ba komelo on a vu na o. Na pokwa lelo ke bana na o ba ko bonga te, ke bana na o ba ko réussir te, ke okobota te okobala te, ke okozala guéri te, ke yo mona clair te. Lettre nyonso tu bando ki ya libota ya famille ba komela yo. O ke ba kondana yo yaya. Zwa lettre wana fongo la na pokwa lelo. Devant nzambe ya pasteur Boska Bameko. Yako la kiseke nzamba lola. Kotanga lettre wana na avocat te. Kotanga lettre wana na baninga te. Kobete la baninga na o lisolo ya vino te parce que bako seka o lobi. Bako seki so bobo kuten na sese babo pesi mgomba ke oko tola o. Ye pale kisi. Tala ye mutalata ba jipa milai. Tala ye mutaluka elonga nzambe ndenge ni bana na ye bazo bela karaboyi. Ndenge ni bana na ye baza en bonne santé te. Ndenge ni makamulezo marché te azo bana te azo bota te bako seka yo. Mais zwa lettre nyons tu banguna bakomeli yo. Ya kotanga yo moko te kotanga na chambre te. Ya kotanga epa na nzambe. Lettre nyons bakomela kinga ke na ko réussir te musala na ngai ke ne liboso te. Lettre nyons bakomela ke nga na kokoma ko bela bela kaka. Lettre bakomaki ke yo no okota na 2024 mais okufa na ebane avec 2024. Oh bakomaki lettre de mort. Yaya na pourquoi le loto fongola to tanga ngo biso moko te. Ah yo ya kotanga lettre nyonso ya menace no yo moko te me otanga na nzambe. Fongola ngo liboso nzambe. O ya kotanga na nzambe likamwa seliba na yo. Oko discuter na nzambe likamwa seliba na yo. Oko discuter na nzambe likamwa ya santa bana na yo. Oko discuter na nzambe likamwa mombongo ya famille na yo. La qui sans lettre wana na miso nzambe na présence nzambe ndenge Ézéchias azui lettre sans chéri batindela kiye ya libosa tindela ki en prophète Esaïe ya mibala boko tindela en prophète Esaïe Bible le dit que l'Éternel Ézéchias déploie à la maison de l'Éternel et déploya la lettre dans la maison de l'Éternel na présence nzambe fongola lettre nyos tu banguna bakomela kiyo bando ki bakomela ki yo ya kotanga ngo liboso ya nzambe na matanga likambo na yo nzama bo discuter na nzambe likambo libala na yo nzama lola balobaki na kobonga te nzambe yo lobini nzambe balobako na kosala te nzama lola yo lobini balobaki ke bana na nga bakobonga te tala ne bana na nga bazobela tala ne situation ya bana na nga tala santé ya mobali na nga ya mwasi na nga ya libota na nga nzama lola yo lobini nzambe kolinga teke bangunda ne laisse pas que mes ennemis puissent se réjouir à mon sujet nzama lola na lukaka oyo elongi tongo midi poka na ba âme de midi na vie de guerre na luka elongi na yo nzama lola ne me laisse pas que je sois couvert de honte nzambe nzambe lobini tala santa mobali na ngai
tala makamdenge zoko melangana bitala achnengo zo puta na zo mona clarté depuis na bana ko prier nzambo lobi nini nzambe kotika teke banguna wana bandoki wana basepena na sujet nanga nzambe tala ne lettre bakomelinga balobi na cancer balobi na maladie incurable balobi na diabète balobi na prostate balobi na maladie ya barin balobi na kobota te na stérile balobi ke na tension balobi ke na zobela balobi ke na kobonga te na kosala te na kobala te na kobota te balobi ke bana na ngai bakobonga te bakobikisama te babengi bana na ngai banotice nzamba lolo lobi nini nzambo lobi nini nzamba lola yo ne recours ya suka na vie na nga le dernier mot revient toujours en toi Jésus mokili balobi bandoki bakomi mais nzamba lola yo lobi nini nzambe lobaka liloba moko vie na nga eko changer nzambe maloba mibalete ka liloba moko eko changer situation na nga nzamba lobela liloba moko na pokwa lelo nzamba loba pona bana na loba pona santé na pona misala na pona vie na yo nzamba lola wana loba yaya et dans di solo moko bien aimé tozo kota na yango Ezekias a fongoli lettre liboso ya nzambe Ezekias a tangi lettre ya vie na ina nzambe nini bakomelo na vie na yo yaya fongola lettre wana le ezali jour ya lecture ya lettre bakoma na vie na yo lettre bauna bakoma lettre bandoki bakoma bandoki ya famille bakoma pona vie na yo pona famille na yo pona bana na yo le ezali jour ya lecture ya lettre na yo nzama lola tanga lettre ya ndeko moko azolandanga na pokwa lelo ata tola mukola lobi nzambe pendant impossible ezalaka te nzambe sala na vie ya ndeko moko lobi tozwa témoignage tu es le Dieu qui a fait en existence ce qui n'existait pas. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Auprès de qui rien n'est impossible. Les maîtres des temps et des circonstances. Oh, celui qui guérit toutes sortes de maladies. Zama lola tanga lettre ya ndeko moko azolandanga na pokwa lelo. Nzambe tala lettre ya ndeko moko. Tanga lettre ya ndeko nanga joli sia joli. Tanga lettre ya ndeko nanga Jérémie Samba. Tanga lettre ya maman Cécile. Tanga lettre ya maman na biso Séraphine. Tanga lettre ya maman na biso Tanya Miezi. Tanga lettre na bango. Tanga lettre ya ndeko na biso Dominique Adèle Badi Banga. Tanga lettre na bango Nzambe. Naza na pose ke mukola lobi batatola yo. Bamona ke osalaka. Bamona ke osa toujours les mêmes. Nzambe tanga ba lettre na bango. Kaka nengo tanga ki lettre ya Ezekias. Nzambe tanga lettre bamuna bakoma ki na vie na bango. Tanga lettre na bango papa. Nzambe tanga lettre ya ba vie na bango na pokwa lelo. Bandela kokoma histoire ya vie na bango. Kota bituma na bango bundela bango longisa bango. Tanga lettre ya mama Bernadette Panzo. Tanga lettre ya mama Zara Ndembo. Tanga lettre ya mama Séraphine. Tanga lettre ya mama na biso Rina Mbemba. Tanga lettre na bango nzama lola kota makam na bango pas problème na bango nzambe. Tanga lettre nzambe. Rien n'est impossible à l'Éternel notre Dieu. Nzambe tanga ba lettre na bango. Tanga lettre ya mama na biso Félicité. Tanga lettre na bango papa. Bazui mikolo ebele ya kobebisa ba vie na bango. Nzambe kaka yo nzambe odaka na besoin ya jour moko ya kobongisa ba vie na bango. Changer ba vie na bango, changer histoire ya ba vie na bango. Kota bituma na bango bundela bango pe longisa bango. Ozali nzambe ya un jour. Nzambe ya un jour. One day. Nzama mukolo moko kaka. Nzambe wana za capable ya kobongisa vie na oka na jour moko. Santo babebisa depuis kala. Maladie oyo umela na nzoto no na santé no depuis kala. Nzamba lola adaka na besoin ya jour moko ya kobikisa yo ya kopesa son solution ya kokota bitumba ya kobundesa ya kobundela ya kolongisa nzambe wana kota bitumba na yo yanda baba roko shaka baba rekeseke yikama igenta mara yondo shoto bo igenta baba rekebe igenta mara yondo shaka nzama lola lima lettre nzama lola lima lettre balobaki na kobonga te balobaki na kobala te balobaki na kobota te balobaki na kobika te nzama lola koma
Tanga lettre nanga nzambe, tanga lettre banguna bakomeninga, tala o monde étendra bekomeninga. Tala o banguna bakandi po nanga nzambe yo lobini. Zama tanga lettre na yo. Akota makamuna wabi ki sa pe so solution yaya. Yana mana yondo sheke, yikababa rokobo igenta mara yende saka. Mafinga ya banguna tolemi papa. Bafingi pe mingi, bacholi pe mingi, baseki pe mingi. Wapi yo nzambe ya bostra. Wapi yo nzambe toluka na ba jeune prière. Wapi yo nzambe toluka na ba luzizila. Nzambe toluka na ba ngomba. Nzambe toluka na ba se ya mulo sa wapi. Nzambe toluka na ba mangengenge luzizila intendance sa wapi. Nzambe to prier na saba mbula. Na saba moto zo lukelo nyino to sa wapi. Nzambe alola tokota mayasi pona tina okeno kolukelo nyino na zamba. Nzambe alola za wapi. Balobi ko tiki biso nzambe alola manifeste ta puissance nzambe alola na ba vie na biso. Nzambe tala ne mokili bakomi ko seka. Tala ne mokili bakomi ko lakisa biso misepe. Tala ne mokili bakomi ko tonga biso nzambe. Tala ne mokili bakomi ko loba nzambe. Kotika biso te nzambe na sonya boye nzambe. Nzambe kotika biso keto kufa na sonya. Nzambe, ne nous laisse pas tomber, Nzambe. Ne laisse pas mes ennemis pour se réjouir à mon sujet. Ne me laisse pas que je sois couvert de honte, Nzambe lola. Loba li loba moko Nzambe. Kaka nengo loba ki li loba moko Nzambe lola. Na vie ya lepro Nzambe loba pe li loba moko na vie na bandeko bazola na biso na pokwa lelo. Nzambe loba ka li loba moko. Situation na biko eko changer. Nzamba lola loba tala ne banguna bakomi ko chola bazo seka bakoya bandeni ke na prière nzamba lola nzambo sala nzamba intervenir rakababa roko sheke bebereke santa maigenta mara yondo sheke nzamba lola zo mona tendenge bazo seka tala belle famille ne bakomi ko seka na botaka te tala ne baninga na nga bazo seka nzambe nga mona komi okota batute nzambe année 2023 na silisi yango na kolela na kozanga na ko prier yo nzambe kotika teke na bana su ando 2024 na passe ya boye na bana 2024 kana malade kana même si je te nzambe ça na quelque chose na changer lisolo na vie nanga nzambe na kona za sujet mususu ya ko prier si je na prier nango mingi na koti ba requête mingi nzamba lola pesa solution na kota na sujet mususu na tatola monene na yo nzama pa mola bandeko nyonso tu balandi biso na pokwa lelo tika ete nzama lola alongola soni nyonso tu mokili balatisaki bino kaka ndenge alongolaki soni ya Elizabeth basekaki eke abotaka te avancé en âge Elizabeth tan nzama lola visite ye Elizabeth ayemi akumisi nzambe alobi qui suis-je moi l'Éternel a jeté les yeux sur moi pour ôter mon nom propre parmi les hommes. Elizabeth alobi nga yo babenga ki nga ekoma ke na botaka te. Nga yo baminga nga bapesa ki nga chance te balobaki deja ke na kota na menopause. Balobaki ke na robota lisusu te. Nga yo batiaki deja point na vie na ngai. Nga yo bapel famille basekaki nga bafinga ki nga na balolenge nyonso tu na mela milangi. Na yebi te situation nini bazo fingela yo yaya. Elizabeth a komaki na suka a komaki désespéré. Elizabeth a bosanaki te, a bosanaki azali ndombo le soir ya bolamu ya nzambe. Ozali ndombo le soir ya bolamu ya nzambe ya moyo ya janvier. Ozali ndombo le soir ya bolamu ya nzambe ya lipambolo ya nzambe na moyo ya janvier. Janvier esi le lobo yete ya ya. Nzambo esi le lobo yete janvier ya aussi le lobo yete. Elizabeth a lobi nzamba lola bwa kimisu na likolo na nga. Alongola sonyo mokili balatisaki nga na yebite soki mokili balatisaki yo soni nini nzambe wana alongola sonyo mokili balatisaki yo ke obotaka te nzambe alongola soni wana mokili balobaki ke obalaka te nzambe alongola soni wana mokili balobaki ke obelaka nzambe alongola soni wana mokili balobaki ke okobonga te nzambe alola abwaka misu na ye likolo na ndenge abwakaki misu likolo ya Elizabeth alongola ye sonyo mokili balatisaki ye sonyo mokili balatisaki Elizabeth babengaki ye stérile akotaki ndako ya libala age epusani azobota te
à côté qui n'a quoi libala baninga bazolia batondolo bamanga ye age pousse na zobota te a komiti na ménopause sonyo moki balati Elisabeth ya stérile na yebite sonini moki balati sakiyo na yebite sonini bando kia famille balati siyo na yebite problème a musala problème à mukanda problème ya pauvreté problème que bana na bazate malade situation y a pas de famille claire te son union tout moki balati sakiyo Nzamba lola na pokwa lelo na butu lelo abwaka misu na ye likolo na yo alongolo sonyu nyonso moki balakisaki yo au nom puissant de Jésus-Christ yanda baba roko shaka baba reke maigenta mara yondo seke nzamba kota ba problème na yo nzamba kota likamwa vie na yo nzamba kota likamwa famille na yo nzamba lola pamula yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth o umeli na sonyu wana mingi o umeli na pasu wana mingi o umeli pe na kolela mingi ah na janvier ya lelo les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob il faut alongolo pasu wana kota bitumba na yo il faut na moi o ya janvier mokili bandimela nzambe no na makamwa minela ko salela yo na solution ko personne na ba problème na yo na guérison ko kotisa na famille na yo na impossible mokili ba mona na vie no na famille nzamba comme ça impossible au nom puissant de Jésus-Christ yanda baba roko shaka zama lola motema ya paso ozomona mayele sininga ozomona te bakomi kochola ko yinanga ozomona te na komi na suka Yesu monanga le pro ya lobi Yesu babwakinga Yesu si tu le veux okoki ko rendre nga pire Yesu soko lingi oko bikisa mama moko azolanda nga na pokwa leo ka ndenge obikisaki lepre oyo azalaki na maladie ya lepre mokili babwakisaki ye bakisi badokter bakokaki kobikisa ye te akomaki deja na suka abandaki kozela liwa na ye lepre oyo yaya akomaki deja na suka mpo na ye mokili babwakisaki ye libanda ya vili kende kufela na libanda yaya mpo na mokili batiaki point na vie ya lepre oyo yaya kende kufela libanda kokontamine bamisusu te kende libanda ya vili kende kufela libanda ndenge babenganaki lepre oyo libanda ya vile akende kokufa na ye ka libanda mokili batiaki deja point na vie na ye famille na ye batiaki deja point na vie na ye mwana na biso azwi maladi ya lepre akeye kokufa babengani ye libanda ya vile batiaki deja point na vie na ye nzamba lola nazoya kosenga point nyonso tu batiaki na vie ya ndeko moko azolanda biso na pokwa lelo nzambe longola point wana zama lolo longola point nyonso tu batiaki na vie ya ndeko moko azolanda biso na pokwa lelo continue banda kokoma histoire ya sika na vie na ye nzama lola kotisa na page ya sika na vie na au nom puissant de Jésus-Christ lepre oyo akomaki na suka lepre oyo bien aimé alobi yoka yebisi Seigneur na ye moko azondima te alobi Seigneur Bible ezobaki et voici un lépreux s'étant approché et se prosterna devant Jésus-Christ et dit Seigneur, ami moi qui n'est pas Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Nzama lola, ce qu'a l'ignoko, ce qu'on l'inginzame, au kobiksan de quoi, banako priyo depuis kalayo kela emawa, de quoi azo souffrir, de quoi azo na problème, ce qu'on l'ignoko bikise, quand nengo bikise ki, le pro na Bible, zame bikisan de komoko. Yoko une réponse à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a lobby. Jésus étendit la main. Bible lobby que Yesu attendre main na ye. Na lepre o yazalaki malade. Yesu attendre main na ye yaya. Bible dit que Jésus étendit la main et le toucha. Ah tika ete yozo landanga na poko ya yo Yesu Masia. A étendre di boko loboko na ye kote ozali. Nzamba simba musalo ebebaki. Kandenga simbaki le pre o ebibezo que Jésus étendit la main et le toucha. Oh Yesu a simbié. Le pre abikisa makite parce que Yesu non a touché qui était. Ba minga ngane basala ki diagnostic ba simbié. C'est pour cela que qui solution te. Mais mukolo Yesu a simbaki a touché ye. Makamwe échangek. Tika ete nzamba lola touché santé na yo. Musalo ba vandela wana Yesu a simbango.
mombongo bakunda Yesu asimbango libalo bachana se yamba Yesu masi asimbango na pokwa lelo santo bachana milangi Yesu asimbango Yesu kaka ndenga simbaki lepre oyo abangaki maladi na yete yaya lepre oyo mokili babangaki maladi na baboya kosimba yeke pa contaminer bango mais likambo akokamo Yesu abangi problème ya lepre oyo te abangi maladi ya lepre oyo te Yesu asimi lepre oyo na situation oyo ebangisaka mokili wana Yesu asimba yo Yesu asimba cancer wana obikisama Yesu asimba prostate wana ozala guéri Yesu asimba diabète wana ozala guéri Yesu asimba hémorroïde wana yanda baba roko shaka Yesu asimba santa bana na que tu sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ kaka nenga simba ki lepre o Yesu asimba yo Bible zoba que Jésus les toucha et Jésus dit je levé sois pire. Ah, na pourquoi lelo mituna ki ozaki ya noté Yesu azoa kopesa so réponse na pourquoi lelo na mituna ki trop ozaki ya noté Yesu andimiki akobikisa yo Yesu andimiki akobalisa yo Yesu andimiki akobikisa bana na yo Yesu andimiki akopesa mukanda Yesu andimiki akodélivrer yo Yesu andimiki akobongisa yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda babaroko shaka babaroko boygenta marayende sanka. Que Jésus-Christ te visite au nom puissant de Jésus-Christ. Boutoua le leza boutou mo ya visitation divine. Yesu a changé histoire na ona boutoua le lo. Tango la mukane da tongo la mukana esengo. O la muka guéri, o la muka da histoire yasko, o la muka na solution, o la muka na miracle na yo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé Zama lo la pambola yo. Ezalaki ka toyaki kolakisa bino importance ya prière kolema prière te yo muto lemani dezo prier olele osali ba prière ya ndenge na ndenge kolema te ceux qui ozali toujours déterminés nzambe akomona volonté na wana kobikisa yo le pro oyo pe akokaki koloba ke na lemi na wana kende kaka nazela liwana kufa mais le pro oyo aluki Jésus aye kozela Jésus na se ya ngomba na yebite ce que Jésus a fait combien des heures likolo ngoma mais les pro ya zeli ye kaka Yesu akokita aya kokutanga yo pe kanama toujours na prière solution yango yo la bataille de Gabaon les 10 prières pour une victoire sur les adversaires pour nos victoires sur ba adversaire no ba ennemi no yo ba livre na routine ngo Paris deuxième livre ya pasteur Boska o ya commis Eza déjà na Kinshasa bien aimé na ye na ba livre ezali pa na ngai ezali pe pa ndeko bienvenue bien waka pinga obengi na to obengi frère bienvenue okozwa livre sans problème oza na ba famille na yo awa baza na Kinshasa baza na ba province baza na Brazza baza na Angola baza na Lufu baza na Lubumbashi baza na Kananga Mujima baza na Matadi baza na ceux qui na ba province na ba Congo na ba Gabon na ba Brazzaville na ba pays ya nzinga ba livre ya pasteur Charles Boska ba meko eza déjà disponible à na Kinshasa bien aimé benga biso ozwa livre na yo la bataille des Gabaon les 10 prières pour une victoire sur tes adversaires tina ba famille na yo baza na Kinshasa tina ba famille na baza na Congo baza na Afrique tina mama papa leki yaya bandeko belle famille ba neve ba nièce tina bango ba ami ba proche na ba problème ba ya kozwa livre pasteur Charles Boska ba meko a commis a les 10 prières pour vaincre tes adversaires benga biso kozwa livre na sample PCK numéro eza na place na commis appel en direct parce que naza en direct a benga plus 243 85 28 651 46 plus 243 85 28 651 46 abenga kozwa livre na ye sans problème oyo ezali awa déjà na Kinshasa et pas na mato et pas ndeko bienvenue bien waka pinga bonzambe na bonzambe nzamba lolo apambola bino nazozela ba peine na bino po bobenga bo témoigner munene na nzambe semaine oso to tourner émission na semaine to banda na kozala juste na posa ya bandeko to prier na bango lelo ke baya ba témoigner grandeur ya nzambe
le Jésus-Christ de Nazareth, oh ya sala bikam, ya, zongaka na hôpital place bakangaki yo na malade. Côté ba imilaki yo nzama otomula opekisa. Bakangaki yo na sida, bakangaki yo na zonga na hôpital wana. Malade nyonso tu bakangaki zongelaka docteur wana. Abandela ba examen omona ke nzama lola bikisi yo. Benga biso témoigner parce que semaine oyo to yamaka ba témoignage na bolamu nzambe wa kosalela bino pe mokili bakondima ke ya solo osamela nzambe ya solo. Il y a qu'un seul Dieu oyo osamela le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Lolo azali nzambe a passer Charles Bosra Bameko. Nzambe apamola bino bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzambe boito koye lisusu wapi na manso azosala biso nzambe aboma bino abatela bino apamola bino abénir bino au nom puissant de Jésus-Christ. Bino bande wa braza bo benga biso kana numéro toza toye bande ni bokozwa livre bokome biso na WhatsApp to obengi biso bokozwa livre sans problème. Bino partout bozali en Afrique bo benga biso bokozwa livre oyo pasteur Charles Bosra Bameko a commis pour intérêt na bino. Nzama mona bino bola la madame, nzama lola les guérisseurs de toutes sortes de maladies, l'éternel des amens. Nzame kota ba problème ya bande ko monyos tout balani biso na pourquoi lolo ya bana na bango, ya ba famille na bango, ya ba santé na bango, ya ba spe mibali na bango, ya ba parents na bango kota ba problème na bango, ba oh bazo bela nzambe. Yono bikisa ba malade nyonso tout bikisa bango pesa bango guérison complémentaire totalement malade nyonso tout ezalaki na ba santé na bango eza maladie ya normal ou anormal et quitter et disparaître au nom puissant de Jésus-Christ. Bamona loboko no batato la yo, bamona malade te kat na ba santé na ba nzoto na bango au nom puissant de Jésus-Christ. Ba oh bazana ba problème ça me pesa solution na ba problème na bango, pesa mitsala bénir pamusa bango pilsoni na miso sekisa bango pamola bango kota ba problème na bango batato la monnaie na yo gloire ezonga na mboka na yo ezongela yo au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis prié. Amen. Qu'on se retrouve prochaine. Bon partager vidéo. Bande vous balanité bala na base de la béni base à délivrer nzama lola mona bango ba comprendre le message. Partagez vidéo. Tindela on a ba amis proches connaissances par famille na yo. Bala na vraiment vidéo ba rosa la béni. Partagez on a ba réseaux sociaux tout. Partagez on a ba TikTok. Partagez on a ba Twitter. Partagez on a ba page. Na ba Facebook. Na ba Instagram. Na ba Twitter. Partagez vidéo. Et que ça la bien ma casse penzama lola. Akopa morabino. Bonzambe na bonzambe. Lo les eaux futato. Yami appelle oui. Allô. Ben biso ak komonan. Oui, allô papa tozo yoko. Ben biso ak komonan. Oza wapi na Katanga? Ah, olani biso depuis Lubumbashi. Ok, papa olobini. Je dis merci. Alors, merci pour cette grâce. Merci. Ouais. Ndeko soko bengi landa biso na téléphone ko landa biso na télévision to na téléphone na ote c'est ça quoi na komi na suka kutu na zokata na moni ba appel ekotia ya mwa mingi bo excusenga molimo ekambaki biso na bosa kutu na ko ya ba appel nenke na pometaki bino bolimisa biso na moni ba appel ekoti donc tozaki un peu concentré na makambo to banayi ko solola na prière et ça livre vraiment bien makasi. Nous avons posé un livre, benga biso na numéro, nous sommes en direct. Au benga appel en direct, plus 243 85 28 651 46. Nzama lola, a commis mon sa ogozo livre na o sans problème moko na bo pétegnon surtout parce que ba livre ya pasteur Charles Bosra Bameko. Toza nango déjà awa na Kinshasa. Merci na bino nyonso tubola na biso, c'est la fin de notre émission. Nzela ya lola, nzambe ya lola apamula bino bon nzambe. Na bonzambe lola ezofuta simana onto ya kolobake nzamba boy to baye biso soit na maso aso sa biso qu'on se trouve à la prochaine nzambe à mon abino pe apa mon abino. C'est la fin de notre émission donc esengeli to pe matola la lobby to mon ani lobby partager vidéo bo s'abonner mingi na chaîne na bino la voix céleste la lola. Bo s'abonner, bo activer cloche à notification, et bo partager vidéo massivement.
et cause la bien makasi penza mewana akopambola bino bande ko balandi te balanda biso pe base la béni édifié bamona loboko ya nzambe na nsima na yo ekozala bien makasi soki ame moko abikisami ekozala bien makasi nzambe amona yo nzambe apambola bino botuma malamu visitation divine bonne nuit nzambe aprotéger bino bolala malamu bolamuka na miracle na guérison na solution na baproblème na bino qu'on se trouve à la prochaine bye. Solution yangoyo la bataille des Gabaons, les 10 prières pour une victoire sur les adversaires. Pour nos victoires sur les adversaires, nos ennemis, le livre na routine dans Paris. Deuxième livre, il y a Pasteur Boska, il y a connu. Et ça déjà na Kinshasa bien aimé. Il y a livre, ils allaient pas en anglais, ils allaient pas en déco. Bienvenue bien en Wakapinga. Au Bengi frère, bienvenue. On reçoit livre sans problème. On a la famille na yo dans la Kinshasa, dans la province, dans la Brazza, dans la Angola, dans la Lufu, dans la Lubumbashi, dans la Kananga Mujima, dans la Matadi, dans la ceux qui na province, na Congo, na Gabon, na Brazzaville, na pays à Zinga. Le livre, il y a Pasteur Charles Boska, il est déjà disponible à Kinshasa, bien aimé. Bengabiso ozo livre na yo la bataille des Gabaons, les 10 prières pour une victoire sur tes adversaires. Tina ba famille na yo baza na Kinshasa, tina ba famille baza na Congo, baza na Afrique, tina maman papa leki yaya bandeko, belle famille, ba neveu ba nièce, tina bango, ba ami ba proche na ba na ba problème, ba ozo livre Pasteur Charles Boska Bameko a commis a les 10 prières pour vaincre tes adversaires. Bengabiso reçoit livre dans 100%. PCK numéro est en place, n'a commis appel en direct parce que Naza en direct. A ben à plus 243 85 28 651 46 plus 243 85 28 651 46. A ben à reçoit livre sans problème. Oh Yezali awa déjà na Kinshasa et pas na Mato et pas Ndeko. Bienvenue bien Wakapinga. Bon Zambé na bon Zambé. Zama lola pa mona bino nazo zela ba peine na bino po bo benga bo témoigner monene na nzambi semaine o so to tourner émission na semaine o to banda na kozala juste na posa ya bandeko to prier na bango lelo ke baya ba témoigner grandeur ya nzambi le Jésus-Christ de Nazareth o ya sala bikam ya zonga na hôpital place bakanga ki na malade côté ba yimila ki onzama otomula opeksa bakanga ki na sida bakanga ki na zonga na hôpital wa malade nyos tu bakanga zongela ka docteur wana abandela ba examen mona ke nzama lo la bikisio benga biso témoigner parce que semaine to yamaka ba témoignage na bola nzambo wa salela bino pe mokili bakondi make ya solo osamela nzambe ya solo il y a que un seul Dieu oyo osamela le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Lolo azali nzambe a Pasteur Charles Boska Bameko. Nzambe apambola bino, bonzambe na bonzambe lola. Ezo futa, simana onto ya koloba ke nzambe boito koye. Lisusu wa bina manso azo sa biso. Nzambe aboma bino abatela bino apambola bino abénir bino au nom puissant de Jésus-Christ. Bino bande wa braza, bo benga biso ga na numéro toza ontoye bande ni borozwa livre. Bokome biso na WhatsApp to o bengi biso borozwa livre sans problème. Bino partout bozali en Afrique, bo benga biso borozwa livre. Oyo Pasteur Charles Boska Bameko a commis pour na intérêt na bino. Nzama mona bino bola la madame. Nzama lola les guérisseurs de toutes sortes de maladies. L'éternel des amens. Nzame koda ba problème. Yabande ko monyos tout balani biso na pourquoi lolo. Yabana na bango. Yaba famille na bango. Yaba santé na bango. Yaba spemi bani na bango. Yaba parents na bango. Kota ba problème na bango. Ba oh bazo bela nzambe. Yondo big sa ba malade nyons tout big sa bango pesa bango guérison complémée totalement malade nyons tout ezala ki na ba santé na bango eza maladie anormal ou anormal et quitter et disparaître au nom puissant de Jésus-Christ ba mona loboko no ba tato la yo ba mona malade te kat na ba santé na ba nzoto na bango au nom puissant de Jésus-Christ ba oh ba na ba problème ça me pesa solution na ba problème na bango pesa mitsala bénir Pamusa bango pilsoni na miso qui sa bango pamola bango ta ba problème na bango batato la monnaie na yo gloire ezonga na mboka na yo ezongela yo au nom puissant de Jésus-Christ je suis prié
Amen. Qu'on se retrouve prochaine. Bon partager vidéo. Bande ko balanité balana base la béni base à délivrer nzama lola mona bango ba comprendre le message. Partagez vidéo, tindela on a ba amis proches connaissances ba famille na yo. Balana vraiment vidéo ba la béni. Partagez on a ba réseaux sociaux tout. Partagez on a ba TikTok, partagez on a ba Twitter, partagez on a ba page, na ba Facebook, na ba Instagram. Na ba Twitter, partagez vidéo et kozala bien makasi penza malola akopa molabino bonzambe na bonzambe lo les eaux futato yami appelle oui allô ben biso ak komonani. Oui allô papa tozo yoko ben biso ak komonani. Oza wapi na Katanga? Olani biso depuis Lubumbashi. Ok papa olobi nini? Je dis merci. Alors, merci pour cette grâce. Merci. Ouais. Ndeko soko bengi landa biso na téléphone ko landa biso na télévision to na téléphone na ote c'est ça quoi na komi na suka kutu na zokata na moni ba appel ekotia ya mwa mingi bo excusenga molimo ekambaki biso na bosa kutu na ko ya ba appel nenke na pometaki bino bolimisa biso na moni ba appel ekoti donc tozaki un peu concentré na makambo to banayi ko solola na prière et ça livre vraiment bien makasi. Nous avons posé un livre, benga biso na numéro, nous sommes en direct. Au benga appel en direct, plus 243 85 28 651 46. Zama lola, a commis mon sa ogozo livre na sans problème moko na bo pétegnon surtout parce que ba livre ya pasteur Charles Bossa Bameko. Toza nango déjà awa na Kinshasa. Merci na bino nyonso tubola na biso, c'est la fin de notre émission. Nzela ya lola, Nzambe ya lola apamula bino bon Nzambe. Na bonzambe lola ezofuta sima na onto ya kolobake nzamba boy to baye biso soit na maso aso sa biso qu'on se trouve à la prochaine Nzambe à mon abino pe apa mon abino c'est la fin de notre émission donc esengeli to pe matola la lobby to mon ani lobby partager vidéo bo s'abonner mingi na chaîne na bino la voix céleste la lola bo s'abonner bo activer cloche à notification et bo partager vidéo massivement et que vous allez bien ma casse penza mewana akopa molabino bande ke obalandi te balanda biso pe bazala béni édifié ba mona lobo kwa nzami na sima na yo et que vous allez bien ma casse ceux qui am moko abikisami et que vous allez bien ma casse nzama mona yo nzama pa molabino butuma malam visitation divine bonne nuit nzama protéger bino bolala malam bolamka la miracle na guérison na solution na ba problème na bino qu'on se trouve à la prochaine bye.